Salut à vous très chers internautes de partout où vous nous suivez. Nous sommes en direct de l'Australie, précisément dans la ville de Brisbane. Comme vous voyez bien, nous sommes à mon côté, nous sommes entourés d'analystes politiques pour décortiquer un peu la situation politique dans le Canabiso. Et tous abongona papa za pembeni nanga azali bongo moko ya ba combattant awa na kati ya Australie toko bandana nunaye comme ça toyeba masolo ndenge ezokende avec les combattants. Mbote papa mbote maman Nancy. Papa, est-ce que batu bakoki koyeba kombo na yo? Bon ba oyo ba ebingai ba bengingai papa Alpha. Ouais. Nazali moko ya ba bundeli ya mboka. Naza moko ya ba bundeli ya mboka kolongwa na mboka na biso Congo. Pe na yeko koba na bitumba wana awa esika nazali. Donc ezali bitumba oyo ebanda kala pe ezali kokoba. Oui, papa Alpha, tout le monde a image belé oyo bozali ko protester pouvoir en place o ezalaki Joseph Kabila ezalaki président. La ministre Otozo le bazar sous président Félix Tshisekedi a commis président de la République. Combat place à combat siko ezawat. Bon, omoni combat toza na yango na mboka na biso Congo. Ouais. Ezala na kati, ezala na libanda, ezali combat pour na changement na kati ya mboka na biso. Changement ezali pas seulement ya batu, mais ezali changement na mentalité et puis na développement to palpé yango du doigt. Omoni soki totali à travers le monde, image ya congolais et ses baby. Et combat na biso ezali que ko restaurer image ya congolais. Donc combat et koufité. Même s'il y a eu des élections, élections et salami, batu ba s'exprimer. Et place ya ba combattant siko na minute, est-ce que baza sima ya Félix Tshisekedi place na bango ezani na minute o? Bon, siko na minute oyo intensité oyo combat ezalaki na yango ezali net ndenge balobaka tout ça net moi cesser les feux. Hein, ezali net cesser les feux ba bon OK. To bomana no moto na minute ezala na système ke to boma moto mais tozo boma moto toza ko zimele toza ko talela toza ko talela po to ebike bota ndenge nini ya okomba akokamba mboka. Bon to pesier Chance Belé, c'est un monsieur qui est azako incarné pouvoir ya parti naye oyo ba pesa qui est nini pawana omoni. Parce qu'il est issu d'un parti politique. Il est élire d'abord en tant que président à parti. Et maintenant, en tant que président de la République, il a sous président à parti. Alors, dans un premier temps, pour nous appeler ça chance. Comme on disait, Tolinga qui d'abord, Batouana. Donc, Batouana, le type qui a incarné Batouana à Longwana. Il est type qui a Longwe, Tokoye Basiko total na miso na miso. Toyeba ndenge nini mboka ekotambola. Oyebisi ke na minute o combat esite kombeza toujours mais bo saineti bo kitina no muke bo observer o ezoleka na mboka ba combattant ba stopaki musique à l'international to lo ba Europe ti a peine Australie na ebi musicien moko ayaki ko beta esalaki mwa makelele et yo za membre ya ba combattant a na kati ya Australie est-ce que musique ezongi? Bon, c'est un peu trop tôt. Pour nous, une histoire à combattre, on n'a pas interdit la musique pour rien. Puisqu'il y a d'abord un acte de musique, il y avait aussi des antivaleurs, il y a eu des insanités, et puis il y a eu des gens, en tant que leader d'opinion, on est musicien, qui véhiculer message à travers Banzembo Nabango. Maintenant, au lieu que canaliser Banzembo Nabango, aider le peuple. Ils n'ont pas aidé le peuple. Et puis, ils ont créé du désordre partout. Voilà, il y a eu une décision sur le plan général. Il y a des combattants à travers le monde. Alors, mesure on est qu'on a levé après certaines observations et puis concertation à niveau, il y a des combattants partout à travers le monde. Et il y aura un mot d'ordre, il y aura banamboka bakovanda esika moko total esika simbaki te. Alors nous devons
repartir sur de nouvelles bases. Na minute où ils difficile à colbaquer, musique et zongi, quelle musique? Donc nous devons la aussi... La musique congolaise, bien sûr. Non, au moment la musique congolaise, nous sommes des Bantous. Pour moi, on ne va pas confondre. La majorité des Congolais, nous sommes des Bantous. Les Bantous, azali peuple oyo, à s'exprimer à travers les danses, à travers notre culture. Ouais. Mais Esengeli ezala, culture oyo ezako pesa message, ezako éduquer. Bah fan ne ba décider non leader na biso asali musique to sepe na ngote donc na concert na eto kokendete. Donc pour nga ezaki congolais aza libre apona surtout za démocratie musique ezala bien ezala mabe véhiculer message à bien to ya mabe ezala ba fan ba on ba décider que non leader na biso asali nzembo soka na concert na eto kokota te. Mais bino bo punir ba musicien tout. Et bah musicien Félix Oisé quoi na na yoka ba bêtise na nzembo na été. Pourquoi hier azali qui peut punir parmi ba musiciens? Oyebi eloko moko toza okende na oyo babengi état de droit. Na banzi batini surtout bayebi ce qu'on appelle un état de droit, c'est le respect hein, il y a ba texte na respect, il y a ordre public. Omoni tant balobi dur à l'ex, c'est de l'ex. La loi est dure mais c'est la loi. Omoni Batumso azomona ngo zalaki lokola blague, ce n'était pas de la blague parce que batu ba betama, batu ba kota ba boloko, batu ba zoka. Donc c'est-à-dire ezali loi moko okoki ko lever yango kaka ndenge wana te. Donc c'est une démarche, c'est un processus et ko salema avec l'accord de tout le monde et que ba o batambola ki na nzela ya mabe bazonga sur le droit chemin et nous allons les soutenir. Soki bazongi na nzela penza ya malamu, il y aura un mot d'ordre qui sera donné en concertation avec tout le monde. Et bon, voilà, on va dire, ok, vous êtes les bienvenus. Mais il ne faut pas dérailler. Il faut corriger. Sur le plan général, ordre et Pessamaki, puisqu'ils ont soutenu l'insoutenable. Donc, ça dit, ils ont soutenu les tueurs. Bato bazo boma bango baza ko soutenir bango, c'est pourquoi on a dit niet. Soki boti ko soutenir bango. Maintenant que combat ezali que bato wana to éradiquer bango à 100%, OK, nous allons remettre les choses sur les rails. Quand on dit la musique, nous devons défendre notre culture partout et dans le bon sens. Et na rythme wana okomona ke omoni ba combattant. Tango bako simba makamona ba vandisi yango penza na mesa. Et on comprend que partout où nos musiciens bako kende, bako zala na niveau na bango zala likolo. On comprend puisqu'ils vont recevoir la bénédiction, il y a ba combattant. Mais ceux qui bénédiction ba combattant ils vont être en mbutumbu. Donc on va vendre à base de la TR bilement pour décider. Ba ki samitema. Pour combien de temps? Ba ki samitema donc d'ici peu bon je ne suis pas le porte-parole de tous les combattants. Mais nous avons recadré Makamunenge Ezali et au moment opportun, on va à travers les médias, hein, on va relayer ce message. La série continue, hein, nous continuons le combat. Combat Nabise Ezali pour nous recadrer. Au moment Lelo, nous sommes au mois de janvier. Le gouvernement Oeza Okota Namasolo et Okota Namasolo Kalamingite, Bazana Morso Moko d'abord dur. Nous sommes un État. Au moment ba moneli biso tellement ya trop, batika ba Congolais to simba na makambo na biso na maboko. Totalement ndenge woki. Ndeko na moka yembaki majorité opposition to simba na, hein, to simba na loboko Congo etombwama. Donc tout se soudé pour le développement. Maintenant là bato bazali pour dire vrai. Tous en a tendance à la mouka, oh, ils ont tendance à cash. Mais vous êtes des Congolais, le pays est en péril, tout les efforts sont ensemble, tout redresser image de marque il y a, chacun dans le domaine où il y a. Voilà. Merci beaucoup Nané pour visiter Bissolelo. Alors très chers internautes, bolani nenge papa Alpha, tu connais ça biso ya zabongo moko ya ba combattant à nakati ya Australie. Et tu message après concernant musique na libanda ya mboka toujours les kana invité na biso mususu pour yaza bon analyste politique et na otikai a se présenter déjà. Bonsoir papa. Bonsoir mademoiselle Nanasi.
Ouais, kombo nani papa? Ah, kombo nangai na ebani na kombo ya Abdono Mugeni. Félix Tan azalaki nommé ezala ba combattant en Europe to mona ki ba marche ba vidéo ba tout ba boya ki victoire na ye et eza te kaka pona ke ko opposer eza ke ba boy vraiment que non eza truqué Kabila tie wana kaka po azala étiquette ya étiquette na bango Félix akosala na ye logo te Kabila ndazo sala tout donc na bao bazo kanisa bongo yo ko éclaircir biso nini na opesa moi conseil. Ouais. L'émission nga na za pasteur te. Soki nazongeli Bible. Na kati ya Proverbe chapitre 16 verset 33. Nzambe alobi boye. Bino bo organiser vote. Bo organiser élection. Eza ordre ya Nzambe. Mais la réponse vient de Dieu. Donc ce qui Félix na yebi secret wana te. Na yebi te pona nini Félix abimi. To yeba kike na tere fa yulu azaki na batu mingi bazaki votele maboko ainsi de suite. Mais Félix abimi. Bon pona biso ezali bongo. Mwana mboka oyo nyoso abimi. Kombo na ebimi ke yende président. Biso to kopesa maboko à répondre na makambo oyo na programme na ye apesa biso. Soki nazongeli sikoyo souffrance ya Congo. Congolais azana adresse te, azana identification te. Il faut Félix ayeba likambo wana ndenga l'équipe ayeba kanisa likambo wana ke Congolais azana identification te. Carte électeur ezalaka carte ya identification te. Ba Congolais basingeli kozala na carte identification. Donc atayela biso likambo wana. Atayela biso ye pratiquement sikoyo bimisala biso carte pour citoyen. Oyo identifier ngai nazali Congolais ya sika nini. Localité na ngai, village natal na ngai eza wapi. Nani aza chef na ngai na mboka kuna. Wana eza très important. Makambo mibale. Sécurité ya mboka. Oyo baye kotia ba insécurité na ko. Oyo wana basana na ko. Ba organiser ba bitumba ko kata batu rebelle zakana na Congo te. Tangelenga kombo ya rebelle na Congo zana. Rien. Mais batu bazo kufa kolekana ba rebelle bazamboka. Wana ne Félix opération banderango. En tout cas soki asali wana ba mususu wana to usala. Alors je pense que to komi ko koma na suka ya émission na biso, est-ce qu'il y a un mot de la fin pour notre émission? Ngai na sengina ba Congolais baninga na ngai. Soki tolobi komba oyo ebandaki esali mbula mingi. Na Australie na remercier mboka oyo to komata ko kita na balabala to tambola ainsi de suite pour na makambo ya mboka. Ça fait tout ça la mission na ba mission depuis 2015 2014 jusqu'à présent. Mais na sengi na bandeko na ngai baye bazana kati kuna na ba oyo tozana bango na diaspora. Ndimela biso contribution ya conseil pour na ndeko na biso okoti na pouvoir. Ayo ke la biso conseil azwa makambo wana na sérieux. Toye bandenge nini mboka ekokende. Ata batu nyonso bakozonga mboka te ba mususu base ba message na bango sifofanda ko mais photo zala libre. Alors, très chers internautes, bolani ndenge papa dona papa alpha ba beteli biso masolo concernant situation politique oza na mboka na biso et tolobeli pe makambo ya musique bolani ndenge balobi boza pe na droit ya réponse. Bokoki kotika commentaire na oyo ndenge bino bozomona et topesa vraiment merci na bato oyo basoutenaka biso tout merci beaucoup na papa Alpha waza simabilili oyo aye komona biso na studio na biso ya Australie Congo na papa Ado. En tout cas merci vraiment, merci à ma famille Chulembo, maman Christine, papi Prince, Ben G lettre B, SP Chulembo, Idia Chulembo, Pemba, Mimi, Vincent, Maurice Lider et tout le monde qui nous soutient vraiment. Kankou Beloti, Maxime Chanel, Chanel Yaba Maxime, merci Nandengo soutenir Abisso toujours. Jean-Paul, na Yemoko Babengi les gentils Issa.
ye vraiment azala soka avandi boa lobino nansi na mutuka ne pétrole ezangi donc akanisaka biso toujours quoi yango bozomona pe bilili ezalaka toujours bien toza na capacité wana ya kotambola. Merci na ndenge bo soutenir biso, en tout cas bo continuer toujours ko soutenir biso pour grâce na bino de Australie Congo ezo fonctionner. En tout cas ba on a bossane vraiment ko boaka bolimbisanga Serge Kabanja motema ya Winnie. En tout cas ba tunanga tout Dudu Baramoto ya benga bon nzamba Australie. Et en tout cas merci beaucoup na CPP internet ezongi na Congo. Et merci de nous avoir suivis. Bolandara toujours Australie Congo avec si tu l'aimes. Donc tout le temps on sera toujours branché parce que les émissions il y a qui toque comme makasi. Bango qui toque comme makasi. On sera toujours sur Congo Australie. Féliciter équipe Nano Mbana pour ça on peut comme professionnel image qualité laisse tomber carré. Vous avez posé ma question, nous a posé, tout se passe bien. Vraiment, nous avons encouragé Bino, nous avons que jeunes congolais, beau continuer bongo. Tout l'union des amis, en Australie, même taille, na idéologie, en Australie, maman ancien, en tout cas, biso tout, on a Simano, tout merci beaucoup. Le roi qui est le bosso, quoi. Vous allez go là, Australie, Congo, divina Nancy, Bikano Zakaka, donc, bah, ça veut dire que toujours. Zoa.